amona ke mutu musoto finga na ba voyage ba atiko po anyo kaza ke o sala ngo pono nera fali kwa tinda muta finga te aza mutema mabe monani question moko tune ya bidon question banale ba banalité donc nga pona nga na comprendre biso ba charge kombo ekoti kombo ekei déjà Brazzaville Koffi Olomide confirmé oui ranson ndolora papa chéri donc ya papa ta ba bina so Koffi Olomide tanga zonga ba omeli diamba mato ba mama ni komela drogue ya sol so ba vandi ya meli auto mela drogue ya meli diamba to ba vanda radio wana ba bosa ni lo ba sala parce que dia drogue na dia diamba bosa et le côté bêtise. Bonjour chers internautes, bonsoir, ça dépend de l'ère au Brotel Abisso. Donc merci beaucoup na Charlie Ben Lalil, Merveille na maman Eugénie Kassai. Merci beaucoup na Néné de Colonne Raoul Nkosi, Maïsa de Breda Moutoudi moi Moutoudi Ker. Maïsa de Breda et merci beaucoup na Paul Ventour et Mafouila. Blaise Nsekale Bogard de Stuttgart. Merci beaucoup président Gilles Mako Fobalobi Fondation Koki, Boni Basango ya Coco Madera. Fondation Café donc merci beaucoup Nabino, merci beaucoup Nacha Selvi. Merci Nanzambi wa Fali Krasina na Zikuta longa loba bon pour Nzambi tango zo la musaka battre la biso. Normalement déjà ozo pesa biso da eleke belomba eleke bele bola Nzambi eleke bele bola Nzambi yango komo la sabili. Si si. Les gars. Ezaki Koffi Olomide siko to ba charge. Ezale non ndenge nini mona. Ke Karine Mokonzi et na ibeli na foi ba te ndenge ba bino ba charge na maison mère boko te ba ngoleta bino ezale ndeni ko Karine Mokonzi ça c'est pas tout ça yiwana to yeba to bien ba charge à tout tel qui na no dégâts boy na boy félicitations Karine Mokonzi a dégâts sur le piquant ndenge za so mettre ninja so na kara de kutawe la cadre peut vous dire tout ça là pour mettre l'eau moi presa tala kiango ça va c'est bon vous la presa ya la vidéo wana tout nya makor on plus à Karine Mokonzi Karine Mokonzi là numéro 1 déjà la fille qu'est-ce que mon ba CP et puis Sankara atsaki déjà vidéo ya mami oui déjà na page na directeur na biso mo dans na groupe ya Wilson qui da gâteau salaki a publié kiango et puis atindi be suna na ebisa no petit bois danger prise pas mon abino formidable to boulaki ba saki mutema o to pesa confiance o ba kizengi to zaki na bango to pesa confiance to kanti bango nde ba ko big sa formidable na promotion yo andi ba to musu ba mo ya boule mususu bino ba Charles Karine Mokonzi tali to bi c'est bon to la prise to ndoze la prise aya prise yo ya na ba charge abo na je ne sais pas comment ba ba ngulu ebele ba soupanya na et comment ma vidéo comme surprise habituelle bon c'est l'émission moi rabo na ba question boy na boy bika ba welisa loka mute kizengi na biso za wana ken piana abo no welisa micro batia micro a welisa on ba question na besoin toutes les questions tout temps on a une question est-ce qu'on a déjà arrangé des sons à appeler sa chanson alobi a son wana ba chanson na ba ingénieur ni ingénieur ni wana na kali na toujours journaliste na comprendre bien ba diembela lelo skolo to finisa maele biso nyonso ba yo tuno ba question nga ba plan ba pesa moko te bike iko de la forêt ayembi na bina filé c'est basé belé aux ongs pas importance ni ya mungu il y a la question mon eza qui te we ranson na non ça ba ba bina pas toi ba qui te bina fila yemba ki yemba ko ya ranson ba ma yemba question mo boy oh ingénieur nini oh ça que non on a toutes les questions ba question c'est ya tuna ki ya ki banal ba question mo bidon ba question mo beza mutuna makolote zanga mutuna makola c'est que mbokati a tuna ba question na on va ba question so temps we ranson azunga ken ba question nous tuna nga ba question musu tuna nga na comprendre ngo te
ba question mo parce que là on est ça qui place mo boye a dinga tout na question ya Karine mais na yo ka mungongo Sankara te ken net ba boye kasi pona nini tant na tuni question na ngai pesé ba mo ka tanga moni ba mo ilonga na tuni question oh presse bat musu ki habite presse bat musu ba tuni ba question awa bazara na Karine bazara na fille mo boye afinga mama afinga mama afinga papa ya papa nde yo kana kite oh point il a qui buzoba congolais uza wapi congolais ni na congolais place mo boye te tala tout obi place wana na ba journaliste ba ba yinya Karine ba on so ba fioto lié lelo tous les journalistes za kana abimi na ye moko na ken penesa les soni oui on son aboya ngo habité ba na Sankara de kuta te maître ninja côté na kata longola avant na nous un concert maître Nzube alinga bete notre dossier to bité bon maître Nzube na kitambo vraiment hier ba maître ba yeba kanye caméra yo mo finga maître Nzube to bité ba mboza ma maintenance ma mobunda te place wana na mona ki mo bien te to dossier maître Nzube kuta zaki nete ba maître ba yoka ba biyo za mwa kitambo te yo uta ozaka kadogo o azaka soda azaka kadogo ya na kuya o yamba la moko yo mo sa ba bêtise mo boye o ya bato donc oh pas comme ici ko finga jibem piana donc comme place wana question moko bido ko tambala moko boye na boye oh afinga papa afinga BCT oui rançon na BCT yebika oui que la ken ba bêtise yo tolingango te ya ba question musuku to tuna kité on comprend aboyi question na boko pesa eloko nini wa ndolu de la que ken piana buzoba ne tanga ba journaliste ba monela yo ko zaka zoba donc nous ça pesa ken piana micro a regretter pour na pesa ken micro question mama longa a tunité donc ye business ka Karine donc na tongo Karine lipa mwana Karine Kaleso mwana Karine moi si le sama biaso mani Karine suka moi si Karine ozobo ya muto on peut place wana komba Karine Escoti bonani okuta ba charge lo ba te ba charge boyina pourquoi Karine ava na poto a préparé single na autorité morale au côté sango pona nini et là c'est que qui mutema mabe e uti pe na munoko te utati na kata mutema na mutema donc bon na takini ba triquer biso lokola biso to koma lokola ban bata Karine ba beta biso e baluke lié so ni wana akomo ko place o kende aje pas 145 ko 140 bien te na boy aozo so batale mission na bien to na sala mission mo kali bo mo e koti ici et puis na micro la table ye nabi zoba fona zo ngona simba pona la seke na ebo tno ba question moto do sala yango so yo kani gune ngwana ba question ba banalité yango moto koto moni koto émission mo so ba moni émission mo ba côté pané ya Sankara ngam no tno ba question Sankara boya ki retourne na boya ba question na ye ngam na ko comprendre tout le monde ko me ko ba mi to pesa na micro le monde ko me ko dans comprendre que azana question te donc si aloba na biso ke ngana lela nga Karine za ngwa lukuta et cause ya solo mais cause apia solo te pour Alexis qui mutema mabe nga kuna ndimete ngozala ye bon attends si mande ce que vous avez na caméra mais taka ba journaliste na Malika na Lorajou ba seka ba o seki na sim o vima Sony ba question ezati na ko tuna ba question ba go seka ye ba seki ye cameraman ne moko atali abi aya soli ni na raison de roi de la forêt abi singa yi on eza boy Kenya anga créer base mona bino o créer biso pour ça base na o créer biso da biso base wana base suite so mo li chaîne la lité mo lali wana mo bela ka o sa vidéo après so makamu o ya kaka o ya ba manquement ya Karine mon compte autorité morale intérieure c'est pas où rançon jusqu'au papa formidable papa mutema malamu papa makambo album ekangi banzembo kitoko générique kitoko parking ya mwana makambo côté saboro ba doso ba bina ka côté saboro parquet boro oyebisangani ayo yeno mbamo na buzanga tina mboka te otikala ka mboka te villageois otikala ka bato ba villageois balimbisanga yo koma na fingi bango te mais là ba ndeko musu ba na kati osanzamo o vraiment kuya donc otikala kuya jusqu'à l'infini on comprend donc comportement na question tuna ke bala ni tena ba bato bazala ki wana taka na ba cameraman ba leli ba so na bina benga ba cameraman ko ba yikuna lobby bo ba ke bat na biso ti batie micro taka tango ekei babi ken pena sopaki bato ken pena sopaki bato bêtise na ndé or Igwe de la forêt so c'est la charge na respect na pese la raye na comprendre bidon ani moi muke
on comprend à moi muke taka mutako ko critiquer net papa chéri papa chéri banzembo nae banzembo esuka awa abeta ba conseil ka awa abeta na poto abeta boué papa chéri jibe pe mtasala ba evre so banzembo abimisa yango sombele mapango ba karaza na ba voyage ado voyage obo ya papa chéri obo ya jibe on comprend et l'accès qui on a baki président Fali vient d'habitude bandal 3 fois sala Mobutu les king abetana yana nga Fali abetana yana nga Louison Luyeye ebi ngana mwana banda na botam no pita kitambo mwana banda la solo aveni Sundi aveni Lukula aveni na biso ezana ona ebi vena biso Fali pour par respect Mobutu ngo baneni nsiko ko lelo na lo baneka ka apesa kempe na 6 parce longola afingisa yi azala nani pa Mobutu et le côté petit mora mutu attaché de presse attaché de petit mora saleté moi kumisaka mutu ka boy Fali pour passer au taliba ba pe na biso soule kauka bapel masqué omona ba crocodile so omona ba mère madame na boduka bazana ba vina di badia bazawana akamayele ya omona ke mutu so do finga na ba voyage ba atiko po ani yokaza ke o sala mo pono nera Fali pour atinda muta finga te et comme ba dongo na tant ba si na niveau JB na ba commentaire et comme la ça ko yomoko mutu au finga mission mabe au finga faire mabe ofinga obo mabe ofinga o mabo finga siko oza wapi moko sile na bango ya te bisi bango soki ba voyager te bo pesa bango inane tondo tunana aleki bo kuya komi soda wana ye le rap chance pe nzamba ça la grâce président Antoine Félix Tshisekedi kalami inter siko fêter ba soda ba salaire ye koma kituka msupa kozungela musane azungela rap ye fokuna po na boye vraiment na musalo ezo simbate aza mutema mabe munani question moko tune ya bidon question banale ba banalité donc ngapona nga na comprendre biso ba charge kombo ekoti kombo ekei déjà Brazzaville Koffi Olomide a confirmé oui ranson ndolora papa chéri donc ya ko pata ba vina biso Koffi Olomide tanga zonga ka omeli noa omeli diamba mato ba mama niko mela drogue ya sol so ba vandi ya meli auto mela drogue ya meli diamba to ba vanda radio wana ba bosa ni lo ba sala parce que dia drogue na dia diambo sani et le côté bêtise ya omona to ba vanda ko boya papa par exemple ta mela kité lobi mela kité lobi ndenge ko tonga zoki soni ko tona moke rive sai ko mela ki tonga bi soni akende ko tona podium mabe akende bo vertige ala akende bo mabe ke ba ba tu mo tali Amelia yamba fo donc noale ko on va prendre mo yo mona ba pe na so ko folom bi ba yeba makambo parce que les rois de la forêt a solindeni na ba charge abike bosa la promotion les orchestres na bino bosa promotion kitoko Karine Mokonzi a ça la promotion kitoko ngamona omona boyena boy vous comprenez donc oui on a posa te na leki na ye na mwana na yo ayebaki pas ba problème c'est le cas et c'est le cas vous comprenez oui on so tali famille na ye omona frère Patrice batmo ya nzambe bazana kati wana abongo za la problème na batuté normalement le rançon ba mission nyonso azana bango normalement tout le monde peut faire pas le bag na problème vina ngate sikoyo batu batika ko ya ba bêtise mo ba kota we rançon na ba we rançon na asali za ma bebele soki na raisonner bien to na tali bien on dirait Ken Pianaza souk ça ba problème belé peut tout le monde na ba orchestre oui na ba kasa kuta kendara te yango lo mona biso rozini lelo Karine Mokonzi respect tout peut se respect oui a comprendre makambo na tongo atali bato zo finga bato ba saba aboya na makambo sote na page na rozini depuis Karine Mokonzi ataka vena so Fali Poupa est-ce mona bata Fali Poupa loba baloba rata banda dota we ranson baloba jamais so na ngolelo yango e mona ni vena so ranson na Karine Mokonzi bato ba ko finga Karine ya manka boy ina Fali Poupa mona problème pour votre information Fali Poupa na Karine Mokonzi babenga na basola ouais na Karine Mokonzi baza bona problème na babenga na basola normal bato ba olanda ba bêtise o ba olanda ba bêtise wana botika no ba bêtise o bolanda na ngapo na ngai bravo na Karine Mokonzi atsa na ba innocent atie ibra atsa na page na page nani ngana msoko luchulo dia msoko ni na masana biso risque matanien barebo na msoko jour wana ngai soki Karine na mutema ngana okokate ngamona ngala miselo na nga na tselo ndeti ngana okokate no banga na otsa bango ngano na bimisité aza sir na ye mais tellement muta za na étoile ana eloka nzambe ayebelo na sala yo moni teke o moni na vie soki toloba yango soki okoti ta nini ni okoti émission so ba j'aime wana et bilé ba commentaire tout
sans commentaire ba critiquer ka yo ndoki kuya nani yo nani Luvangama songa mboka na yo olata kaleson te donc ba critiquer de tous les façons là que sans commentaire sur ba critiquer quand mutu mota côté le c'est qui soso là changer comportement donc on t'a pas nasika le quand mon konza nasika ko tongo kitoko elengi ya Karine sukate beme komizanga na zunga ale komizanga na zunga bena biso Charlie Ben komizanga na suka Charlie Ben na lile komizanga na suka yanga beka komizanga ya Paul Venture komizanga na suka Isa de Breda komizanga na suka elengi ya Karine suka te siko ebisanga imuta po indie bravo na wera so igwe de la bravo na Kofi Olomide bravo le jour d'appel à Charlie Ben na Lille Charlie Ben maman biso pesi mote motema avec na biso Charlie Ben na Lille voilà maman kitoko maman qui t'a fait ça conseil moi na sina moi na ba kabona basa la kawa yango ne makambo yango na s'appelle Nzube dosé muna to na sona suka mettre Nzuba dosé mettre Nzube to peso mbote bundeza la te mettre Nzube ko betete pardon kikae eza makambo na ko bet ko tina pe ba kitamba betete ouais eza makambo muna to suna na sona suka bato balandi biso retenir que Karine Mokonzi na ba ministère nyonso et logo ya te kitoko tokos merci ba tutu balinganga ngai muna l'artiste Facebook nanga muna Cédric so bengi obeti na Facebook ozwanga numéro contact 00 bon bengara zini kumbi donc famille donc so c'est la vita leader mon boss c'est la vita leader donc la leader personnel na biso bien ko ba pena de 30 boy jour wa bonne année boy c'est la vita ko benga plata benga sko ya titi to benga yo abenga ngai abenga muna asa ka geste mo abenga ngai abenga muna ko benga zini te po zini bozala ni zini ba ko ba pe ako benga pe na mais so bengi nga esa nga plaisir abenga titi te abenga nga pete abenga pe glodite na tinelo saka loso bokabola ta ba vert et ça la biso bien plaisir très bien et ça biso bien ah oui ata biso zwango te toza ba to ba cameraman ba sala biso ani ba monter ah oui te mais chez la vita logo lolobi boy leader là no pongi na ebiti le 20 to le 22 na lobi logo lobi chez la vita boy là no pongi mère chez la vita leader au Betikara 00243 89 713 40 08 89 713 40 08 moi so bengi bana moko zwinga ozimuna l'artiste so bengo tinga ta zintinya numéro muna maman no tinda so sala ngala goloba ngala ya mana tena bi mutu wa pese ba caméra na so ba sepeli se bango bravo c'est la vita leader ya Charlie Ben la Lille donc merci beaucoup na batutu maman lolo maman Miline Zemba na ko santé pasteur Touliza motema maman Sandy Stinza na Katsalman batu pesa ko conseil na pas prière tout bravo merci beaucoup na batutu Maman Chantal, sponsor émission. Voilà, Maman Chantal, sponsor Nabiso, Maman Skola na Talangai, chinoise à Makas. Merci beaucoup na Chancel Vim, Mbiyavanga et merci beaucoup na Maïsa Debré dans Moutulima Moutulike. Merci beaucoup. Hein? Dédé Chibambi. Souka. Merci beaucoup na Talibiso Glody Messa derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis bye à la prochaine. Merci.